Au jour d'aujourd'hui, la vie des couples, Marlène, est comme le coup la vie à Lissano. C'est quoi la vie d'un homme où yo lingo s'engager naé, caché, judiciaire naé, casier pardon, casier judiciaire naé et zanini. Déjà la jeune fille à l'élo, bah comment on s'appelle la alinga mobali, et zanango ma bête hein, na bateau ba bête tatouage. Na jugé motouté mais ba jeune fille le comment c'est comme si à la mode il faut bala mobile mukaza na tatouage bandé na loboko ti likola lipeka na mukongo na libumune longi partout mais tozo bosana ke le deux personnes tombe bakutanaka ezalaka deux esprits ou esangana en fait alors ezalaka un esprit faible na esprit fort. Likamboto, c'est très important. Mobile, soit abali moi si, abala moi si, non pas seulement pour le physique, abala moi si parce que moi ça monté na monté ma bon maman, ouais, on supporter nyon son, n'engue yo outil pour évoquer. Exactement. Mais moi là, sur ce point-là, je suis pas d'accord avec toi. Car la Bible nous dit l'amour couvre tout, l'amour supporte tout. Est-ce que pour nayo, wana to sola en tant que des Africains, est-ce que pour nayo mobile kobeta moi si et ça n'a pas permis? Mais est-ce que mibalipé, bana mibalipé, ceux qui ba commis à un certain âge, je sais pas, peut-être 20 ans, 21 ans, est-ce que bango pe ba papa na bango pe ba préparer ka bango pour affronter les mariages avec des conseils, avec des leçons, avec des exemples? Au jour d'aujourd'hui, tout y a divorce et zomata. Pourquoi? Parce que la plupart y a bateau baza préparé pour le mariage, c'est des femmes. Et ça est loco et ça la banane biso ba rapprocher très rapidement na mibale. C'est toujours le sexe. Donc bango bazota la kaka sexe ndem te usala ke mobile wana linganga mingi tout. C'est pour cela le ba comme ko ke revendre la ba coach sur l'internet ba yo kapuna basala la pratique ndenge nini ba sokola ndenge nini faut lia boye faut mela bopo sepeli sa mobile. Alors tant yo zo bomanzo tozo sepeli sa mobile. Na nzoto na yo ki moi c'est physiquement. Alors oyo mobile na yo azo pesa yo ya retour. Est-ce que ça oyo zo zela? La plupart des hommes de Dieu, ça la kamingi choix n'apparence en fait. La première des choses qui attire aux hommes de Dieu, l'apparence. À Otala moi si, à l'oba français très bien, à l'atara bien, à Nambongonaye, à part la langue très bien. En tout cas moi je suis soutenir œuvre de Dieu. À sa partenaire mon na kate église. C'est ça ba short. Ba sala nzemba comme ko sala lelo. Et sengeli nani oya kozala pembeni ne pas simbisa ye kilo wana parce que soki okutani na mwasi ya mabe ekozala pasi pour avancer na ministère lelo to moni basala nzambe oyo bazobala basi na beauté jour d'aujourd'hui combien il y a d'églises où eza ya kobeba combien basala nzambe lelo ba se retrouver par terre parce que basala ki ba mauvais choix. Alors il y a beaucoup de femmes oyo ba fanda ne wana mabe pour famille ba yebisa ye a ozane sikati a okoki kozonga te parce que mbeto ne sito pesa baleki avandi a supporter jusqu'à la mort akufi mobali wana lobi loba ko lukana mobali mususu alors batu oyo nzamba sangisi te nde basuka na opanzana. Mais oui que nazo mona langa tine émission o te sur le bibo na moni tina to sale émission o te parce que tu t'es contredit toi-même. Au début de cette émission tu as dit base belé ce mobile azolingae asenga ka to ko sa non test à sida o sengi mobile bossa test à sida mais o bossani ko luka oye bata casier judiciaire à mobile yango azala violent ou pas mais yo mo susu ozoloba ah que ça dit moi s'il faut oye bananu comportement mobile, il faut un casier judiciaire à mobile, il faut un mobile en sera azara violent ou pas. Après yo mo so lobi que moi so sera kufa ki parce que nzamba permettre qui donc ça veut dire moi si nyon so même ata sera bi que mobile yo anaza violent alinga na ye ka rapport a kufa te pour nzamba permettre te. Non.
Double S Prod présente une légende de la musique Congo afro, le seul et unique, Félix Wazekwa. Après avoir enchaîné les succès mondiaux, l'artiste revient délivrer un spectacle exceptionnel dont lui seul et son orchestre Cultura PIV ont le secret. Des classiques comme la danse Fimbu, revenu plus récemment avec son tout nouveau titre Ça c'est quoi ça? L'artiste nous promet un spectacle d'anthologie unissant toutes les générations. La billetterie est déjà ouverte. Rendez-vous le 14 décembre. Je vous invite le 14 décembre à Adidas Arena. On va faire la fête ensemble. Il y aura beaucoup de surprises. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux en train de nous suivre pour vous proposer cette émission au cœur de vérité. Comme vous le savez tous, depuis un certain temps, vous avez pris l'habitude de nous suivre sur cette grande chaîne YouTube, Sur la Vérité Studio, au cœur de vérité, qui est donc un magazine socio-politico-culturel. Aujourd'hui, nous allons recevoir une servante de Dieu. Nous allons parler du social. Pourquoi pas? Qui dit social dit la vie de famille, la vie de couple. Nous allons un peu essayer dans ces magazines d'épiloguer sur plusieurs sujets d'actualité, bien sûr, avec mon invité qui n'est d'autre que, je vous ai dit tout au début de cette émission, c'est une servante de Dieu. Elle s'appelle Annabelle Keronor. C'est aussi une maquilleuse professionnelle. Alors, Madame Annabelle Keronor, servante de Dieu, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Ça soit que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci Marlène. D'accord. Madame Annabelle, servante de Dieu, maquilleuse professionnelle. Bienvenue dans cette émission. En tout cas, aujourd'hui, si j'ai fait appel à vous parce que il y a un drame qui s'est produit à Saint-Denis. Un couple, en fait, un homme a assassiné sa femme devant leur enfant. Franchement, ezaki vraiment drame mounene. Li kamabon tokana kite et koko salama. Ceux qui n'ont régime encore et débiso total la photo à la dame qui est décédée. Une femme qui vivait avec son homme. Je ne sais pas s'il était son conjoint ou son mari. Ça, je ne sais pas trop, mais est-il que bazaki ndaku moko, bazaki pena mwana, on ne sait pas vraiment la cause de leur dispute, mais en tout cas, apparemment, c'est comme si bazaki na dispute. Et dans cette dispute, l'homme s'est emporté devant l'enfant. Mobile a bomi moisi. Ba pompier ba ya boye et commis trop tard. Moi sur mon écran, cette très belle dame qui nous a laissé à fleur d'âge. Elle est encore trop jeune. Hein. Elle est partie assassinée par son mari. Je ne sais pas si c'était un accident ou c'était un meurtre prémédité. Ça, nous ne le savons pas parce que la police est en train de faire des enquêtes et tout. On verra qu'est-ce qui va en sortir de ces enquêtes. Mais tu que moi, natikali moko, tant qu'il sola boye, en tant que servante, il y a parce que tu es belé, bon, moi, wasko, et ça, na biso to na peut analyser. C'est vrai que la police a aussi une enquête, mais biso pe na biso to occupé ko luka un peu te ba cause. Oh, et même qui mobali aboma moi si na présence ya moana. D'accord. Merci beaucoup Marlène. Tout d'abord, avant de commencer, je vais tout d'abord remercier le Seigneur
lui qui nous a donné le souffle de vie. Oya kufi, toleke na kitoko tope na bola moté, ezaka angolo nzambe, nda sali kengana yo toza na vie, et puis to me camper ko partager de la part du Seigneur, pour na peuple ya nzambe ba me un peu ko réveiller pour moi, c'est que je peux dire. Je vais tout d'abord prier le Seigneur. Père, je bénis ton nom, car tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons parler de ta part, Seigneur Dieu de gloire. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, je t'invite en ce lieu. Donne-nous l'intelligence et la sagesse de parler en ce lieu pour ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, assistez-nous. Au nom de Jésus, Amen. En tout cas, ils a vraiment, ils a participé, puis mawa. Au jour d'aujourd'hui, la vie des couples, Marlène, et comme le coup la vie à Lissano. Avant, quand j'ai grandissé, on s'est marié pour être heureux. Ou surtout heureuse. pour le meilleur et pour le pire. Et pour le meilleur, pour le pire. Oui, voilà. Alors, quand on voyait le mariage, tout d'abord, on a un single. Il y a l'ibala, oui. Une femme s'est mariée, donc sa famille, c'est un honneur. Mais pour moi, je peux dire le mariage, c'est entre la vie et la mort. C'est entre la vie et la mort. Ce que ça les choix ya mabe. Pour vivre heureuse, au vivre et ya mariage, il faut tout d'abord bien faire le choix. Alors, aujourd'hui, quand je vois des jeunes filles, ils sont en train de jouer avec l'histoire de faire des choix en fait. Et ça, le coup, la moutazo jouer na vie naie. Parce que quand ça la choix, ce qu'on tombe na moutamabe, ou tombe victime, le coup, ande qu'on abisso, a tombé victime. Alors, l'élo, et comment moi, si ce qui a s'engagé, na mobali. La première des choses, non, il faut tout ça, ça contrôle, il y a accident et tout, avant tout les cana actes. Mais contrôle, ou yozo contrôler, ils a physiquement. Premièrement, attaquer une servante de Dieu, il faut tout d'abord commencer à contrôler spirituellement. Parce que le spirituel qui attire le physique. Alors, quelqu'un qui est faible spirituellement, c'est-à-dire physiquement, elle est aussi faible. Si tu finis spirituellement, il faut aller aussi pour chercher ou savoir c'est quoi la vie d'un homme où yoyo lingo s'engager naïe. Caché, judiciel naïe. Casier, judiciel naïe, et zanini. Parce que, na histoire, mouketo yoki, que l'homme abetaka déjà bassi, kanga est déjà pour na histoire en mot. Violent. Aza déjà violent. Alors, yo fi, donc, monika ka un homme ba paquet, libu tablette, aza moulai, aza choco frappant et tout, yo taleka kobite na zu mobali. Au boy kotala ba paramètres, on a surtout c'est pour cela, ils ont ramené au jour d'aujourd'hui batou, na ba problème oyo nde kona biso, a kutane nango. Par exemple, soka lobaki ayeba, casier judiciel, ouais. Il y a homme, il y a mobali wana. Peut-être alingaka tomber amoureuse na été. Alingaka loba non aza violent na ko s'approcher na été. Et puis s'occuper aluka ki akota pe ayeba spiritualité na ye, vie spirituelle na ye ezanini. Déjà ba jeune fille alelo ba comment on s'appelle alinga mobali ezana ngoma bete hein na bato ba beta tatouage na jugé mutute mais ba jeune fille le comment c'est comme si à la mode. Il faut abala mobile moko aza na tatouage ebandi na loboko ti likola lipeka na mukongo na libumune longi partout wana ya lobi oyo vrai Dieu. Mais tozo bosana ke le deux personnes tombe bakutanaka ezalaka deux esprits ou esangana en fait. Alors ezalaka un esprit faible na esprit fort. Alors spiritualité batu bazo sakana nango lelo au jour d'aujourd'hui. Na au monde que histoire même des hommes ou des servants de Dieu et comment il est très banal comment qu'on minimiser très rapidement des hommes de Dieu ou des servants de Dieu parce que na kata communauté na biso légèreté moko boye écoute na makambo nzambe. Alors pour na komona tout ça là toyeba ke rizi ya diable ezalaka toujours et pas ya batu ko empêcher batu ba mona clair ko empêcher batu ba mona nzela ko empêcher batu
va connaître ou va y la vérité, vraiment, qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens. Oyo ça la kake muto vivre ça commence tout d'abord spirituellement. Le loba jeune fille bazo linga koye baté regardez la dame oh là là, oui, elle est trop belle. Elle est trop belle, Marlène. Soki akendaki kaka koyeba soki akendeka koyeba test incidente aluka kayeba état d'âme ya mobali. Voilà. Mais oyebi koyeba état d'âme ya mobali pe ndingo zoloba na c'est pas facile, madame Annabelle Keronor. Koye ba itada ma mobali eza vraiment facilité parce que bon soki moi si pe azaki na vraiment pratiquante té azaki vraiment yemono na vie de prière té ndeni na okero senga nzamba la kisae mutu o bazo vivre na et c'est un peu compliqué aussi de ce côté-là et c'est que tu es en train de dire c'est aussi à l'inverse tous on peut na ndenge à inverse, c'est-à-dire même mobali pesoka lingi mwasi parce que base belé pe babomisara mibali tu le sais si. Mobali pesoka lingi mwasi to elisaka ate koyeba ani otok parce que bate bazaka so balingani oto sa no test sida donc ba sa test sida ba moni que bazana bango positif moi so aza bien mobali aza bien bakemba la moko na bolingo mais ce que tu vas de dire c'est très important test sida c'est bien mais après ça oyebi état d'esprit passé à Moutouana. Voilà, exactement. Oyebi état d'âme na été, oyebi casier judiciaire na été, oyebi comportement na été, oyebi comportement ya famille na été, parce que ezape na mibali ebele to ba se belé babala na famille moko boye oye mo penda akenda komitia na kasa libulu. Famille comme nous sommes en train de parler de la femme, nous allons rester sur la femme pour un peu incriminer l'homme qui a assassiné sa femme. Est-ce que, moi si autant balingana na mobali oyo, est-ce que famille a mobali d'abord, babande ko chaepe à l'aise? Ça aussi c'est une question qu'il faut se poser. Parce que c'est belé sera bali mobali. Abali de famille mobimba. Abali ba problème ya famille mobimba au fait. Ça aussi c'est une chose que nous devons aussi relever avant peut-être de s'engager avec quelqu'un. Tu trouves pas? Oui, c'est très important, mais c'est que moi je peux dire Marlène, bah tout le temps balingana à deux personnes. Mais oyaza censé ya ko protéger eza mobali. Mobali akoki kosala jamais soka lingi mwasi wana koma mwasi ya famille mobimba non mobali muta wanda protéger mwasi na famille na ye soka yebi famille na ye ndenge ba se comportaka ndenge ba vivaka ou bien ndenge ba salaka déjà na basi oyo déjà bazana kata famille rôle na ye liboso vous allez faire protéger mwasi na ye d'accord il faut à protéger mwasi na ye po akoma mwasi ya famille mobimba te. Déjà, très souvent, on a l'obaka, mobali tango azo sala choix ya kobala, babalaka, comment dirais-je, babalaka mwasi pona beauté karaté. Tango zo bala mwasi, fo bala mwasi azana motema ya mama. Babalaka mama oyo ako supporter yo, oyo akozwa comment dirais-je, agomema yo na motema pena libota na mobimba. Quel que soit kuti libota, o ezana ba caprice, ezana ba comportement ndengo uchi koloba. Une femme, o ezana motema ya bo maman, aoyeba o gérer bango. Likamboto ba c'est très important mobali so abali mwasi. Abala mwasi non pas seulement pour le physique, abala mwasi pe parce que moi ça na motema ya bo maman o supporter nyonso ndenge yo uti ko évoquer. Exactement. Mais moi là sur ce point là je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que peut-être cette dame qui est décédée là, cette dame qu'on a assassinée, peut-être a oumeli pena mobali wana parce que azaki na motema ya bo mama oyo lobi. Peut-être qu'elle a beaucoup enduré, elle a beaucoup souffert, mais elle supportait. Peut-être qu'elle avait de l'espoir. Elle se disait non, peut-être que mon homme c'est vrai, il est violent, nana, mais peut-être avec le temps, il va changer et tout et tout. Motema ya bo mama na mutu e bande ko fandi saeka na vie ya couple na mobali wana oya comportement mabe ti lelo asuki na liwa ozo mona te ke motema ya bo mama na pe ekoki pe ko bomisa mutu ye moko te motema ya bo mama
et koki jamais ko empêcher moi si o ya bali mobali ya malamu to pe ya mabe déjà ezaki bon moi si en fait tant to benga moi si to tala le cœur un cœur qui supporte, un cœur qui sait couvrir des choses, un cœur qui sait vraiment aimer parce que okoki kokuta na famille moko boye baza vraiment ndengo ya msusu yo kanisela kiteke non soki na kei baza batu mo ba ndo respecter nga ba ndo changa na place na ngata ke mwasa ya na bango ba ndo changa na place ke atake mwasi ya mwana na bango okoko kuta bango baza bongo te mais tant que tu aimes ton homme qu'est-ce que tu vas le faire oko supporter bango alors muto ya supporta ke zateke azawana azobeta ba bêtises dada et tout avandi oui parce que nazo supporter oui tu auras toujours la manière dont oyo koki koluka ko vivre na batu ya lolenge wana alors neti pona ndeko na biso ya mwasi on ne condamne jamais la personne qui est déjà partie to yebite eloko ni on la condamne pas mais on doit tirer des leçons oui, sur ça oui tu dois tirer leçons ouais na kati ya couple na bango eloko nini oyo esalaki déjà et ya tirer mwasi vers l'homme. Parce que mobala monaki kake o nazui moi si peut-être au jour d'aujourd'hui to yebi ke beaucoup des hommes qui viennent pour des papiers. Un mususu yebi ke so na botini mwana na sima na zo mukanda après na tracé chemin na ngai. Alors tant yo komo vandela wana pena au nom de l'amour. Otika la bolingana ya solo. Mutu o ya lingi mutu pour du vrai Marlène abeta na ndenga solo te. Car la Bible nous dit l'amour couvre tout, l'amour supporte tout. Est-ce que pour nayo wana to sola en tant que des Africains, est-ce que pour nayo mobali kobeta moi si ezana ngo permis? Non, c'est pas permis. Pour te ebi ezana ba genre amibali ebele, par exemple, ba genre amibali ezali oyo a beti moi si, sura si so beta moi si, peut-être après abîmer akei. Eza amibali mususu a beti moi si, sura si so beta moi si, yemo susu abondeli moi si nae, a s'excuser pas moi si nae. Eza mibali mususu ba beta ka basite ye mwasa to matso kitso fingo lobi mobala ana simba mwasi te abeta mwasi te eza pe na basi misusu moi j'en connais na sina ka penda fi mwazo lo balanga lobi ngali ngana mobala beta ngai nga pa na sepela mobala beta nga sumba lo beta ngate na oka bien te. Alors la question je te pose est celle de savoir est-ce que mobali ko beta moi si na sa vie de couple eza elora malamu non eza elo moi malamu te parce que Bible zo biso la femme a été créée par le code d'un homme soko zo beta moi si eza loko zo mi beta ba code na yo moko est-ce que un homme a ko tombola likofi na ya beta ba code na ye eza loko zo mi yo ki ça passe si vraiment il y a l'amour oko beta te oko betate parce que tant deux personnes basanganaka ezana eloko Bible zolo banabiso il est bon que l'homme il n'est pas bon que l'homme soit seul tant Bible zolo banabiso il n'est pas bon que l'homme soit seul donc c'est que Bible ya moko ezo permettre que mobali fois la toujours na mwasi je vais paraphraser ta pembeni na yo pardon Marlène nasi ça passe on a tant ozana mwasi na yo okomi déjà ko toucher ko beta ko maltraiter ko finga ye ba injure ko tia ye mal à l'aise soit ko maltraiter non ko beta msu eza ko maltraiter te ngana ebisiot basi msuku balinga mbali ba beta bango eza ndenga bolingo na bango en tout cas ngana opesa ba papa conseil ko beta te. Et je voulais te paraphraser en disant d'abord la femme est un être physiquement faible devant l'homme. Oui. Lelo so moi stambal bakani makofi babunda na moni côté moi ça oko sambal kaote bon certes na règle exception nyo se zalara na epesa na basi musu ba beta mibali abeti pena mobile akoi kao mais dans la majeure partie des cas à 99% je dirais moi si arobeta mobile ti moi si ako bunda mobile ti moi ça na force au mobile azala lango ti moi si azana puissance ya kuto ya bambata au mobile azala lango ti ndeko na biso o akufi
et banda peka bitumbati to ebite soka kufi na makofi parce que misu ba kufa juste quand na ba kuwa ça dit mobali penza il est énervé, il se contrôle plus azo beta moi si ba ku azo beta moi si ba ku ti enchaîner moi si moi ça kufi de on a biso a kufi to ebite soka kufi na ba ku soka kufi pe na coup de couteau soka na ba coup de poing mais en tout cas tu ebite que dispute ezala qui ça a éclaté et l'homme il était violent donc c'est sûr mobala banena ko beta moi si avant moi ça kufa pour na basi o balobaka oso kango déjà basi ozoba ke ngana linga mobala betanga nga pena so mbala betinga te na oka bien te nga pa na sepela mobala betanga oui ça bon c'est vraiment dangereuse parce que être la femme elle est tellement faible en fait tango loba mobala beta o ebite kuba o beta o côté ni créer le problème à la longue. Vraiment, c'est très compliqué. Déjà, sur le côté de mobile, il y a bêta raté. Il y a des genres, il y a mibali où il y a bêta raté, mais bêta na maloba. Il y a mibali où il y a pesio langage, mon qu'on a monogonae. Donc, on préfère écouter ozo mbata qui a ozo liloba nae. Mais, ngana loba pas si batomi balé ba ofanda, ba fandi bazo yokana. Déjà, eloko eme maka trouble na kati ya bolingo boko matina niveau ya bitumba. Ngana obenga ngo c'est l'ennemi le diable parce que bato ba yokani mi balé boza ko s'attendre bien bo solo la kabie bo sekara bien boza na kata dialogue bo comme na niveau bitumba pona ni ça arrive na kata bolingo surtout nous sommes des africains des incompréhensions mususu moi ça za teti ayoka mobilité alors tant mobile azolo kate faut atte les masala action moko non eza na ba manière ebele o mobile ko éduquer moi si parce que na kati ya foyer papa mutazala ka mutu ya train iye mutako éduquer na moi si na bana parce que ndenge tokutana na kata ba couple mutu na mutayaka na éducation na ye mobile outi na éducation na ye na famille na bango moi si pas outi na éducation na famille na ye alors tant bokutani pour s'attendre et sengaka mingi dialogue bozozo attend ya ko dialoguer bozozo attend ya ko yebana ko solo la mingi excès ya ba blague et tout et ça la rappelle que bato ba mesana pour na ko éviter ba makambo wana mususu. En parlant d'éducation, toka mingi ou bien to vivango mingi base belé bazara préparer na mariage peut-être na ba maman na bango au moins na maman comme lobana et non faut ça propre moi ça sokola 3 fois par jour soko ke libala na yo sanga soni te faut ba kolamba ya kana l'action de balamba ande bakata soso 10 parties et tout basi mingi soit comme na âge moro boy au moins na maman a commis déjà ko préparer moi na mariage azo préparer moi na mariage à partir à ba conseil azo pesa moi na à partir à ba leçon azo pesa moi na à partir pe à éducation azo pesa moi na mais est-ce que bana mibali pe ceux qui ba commis na un certain âge je sais pas peut-être 20 ans 21 ans est-ce que bango pe ba papa na bango pe ba préparer ka bango pour affronter les mariages avec des conseils, avec des leçons, avec des exemples? Merci beaucoup Marlène, vraiment c'est très important. Nos papas africains, c'est vraiment, comment dirais-je, et c'est vraiment compliqué pour mon papa africain. Avant d'ina banana ya mibali azo solo la na bango. Et ils sont tout le temps très colériques. Na banana bango. Et ça ka soki mwana kumko kola a okoli okomi pe na étape ko bana ko bimana basi kebo yo tchangwa 6e. Premier conseil wa pesa bana mibali ka ya mwana. Na moni de jo koli moi mandefe komi ko ya sala très attention na etamboli na yo sinote ou pesa moi 6e. Mais je ne pense pas que bazoka penda temps ya ko préparer bana mibali. Au jour d'aujourd'hui, tout y a divorce et zomata. Pourquoi? Parce que la plupart y a bateau baza préparé pour le mariage, c'est des femmes et pas des hommes. Moi si azoyana motema na ye mobimba pour na libala o yazala qui déjà préparé comment respecter un homme, comment honorer ton mariage, comment marcher dans le mariage, comment préparer, comment arranger la maison, comment faire la propriété et tout. Yanzoto na yo moko attaque moi si alors tant moi ça zoyana o yo surtout ba pesa qui est comme pratique akuti na mobalo ayebi le côté mobile mususu ko finga mwasi wana ndumba
mais comment yo ça elanga biloko bosé que oyebe belé mobali mususu akokomisa mwana mwasi na lokola bonne parce que ba prena ki ye ko bongisa ndako na ye a hotel ma jamais pona ko aider mwasi wana na kata ndako mobali mususu azomona ke po atele mata na cuisine a aider mwasi na ye ata mwana ko sala omelette pona ya zomona de ba longole mwa partie ya ki mobali mususu akomona soki akiti na mbetu e katika le mutasuka ba dran eza ya kobeba abenda ne fiske badran atanda mbetu aomona ndira saliro la mwasi na ye. Pourquoi? Parce que azalaki préparé te parce que ekomi sikoyo temps nous les mamans des Africains ko préparer na bana basi na bana mibali comment bakoki kovanda na katanda kwa libala ba jeune ya lelo bazokola mingi na esprit na bango bayebi kaka nzoto sexe eza eloko ezosala bana na biso ba rapprocher très rapidement na mibali. C'est toujours le sexe. Donc, bango bazotala kaka sexe ndem te usala ke mobali wana linganga mingi tout. C'est pour cela le bakomi ko ke kovanda la ba coach sur l'internet ba yoka kuna basala ka pratique ndenge nini basukola ndenge nini faut lia boye faut mela bopo sepelisa mobali. Alors tant yozo boma nzoto zo sepelisa mobali na nzoto na yo ki bomwa c'est physiquement. Alors oyo mobali na yo azopesa yo ya retour. Est-ce que ça oyo zozela? Parce que devant un homme, la femme attend le respect, la considération, l'amour. Yango moi ça zelaka. Oui, au bominzo ton ambeto et après. Tant bossi sa considération ezate et respect ezate ka wana bossi ici abando manque au respect au monde lokam to bakati obilamba na miso abatu. C'est très important de préparer aussi des hommes. Nos enfants, surtout ba au débat comme na ba âge ba 18, 19 ou 20 ko banada ko yebisa bango ke moi si bazalaka violent na yete, moi si bazalaka méchant na yete, moi si bazalaka na ami, moi si basululaka na ye, moi si azab adversaire na yote, soko za na colère libanda. En tout cas tango moni moi si na yo, fo mo na penza ke non, na moni mutu oyo nga na kopi ko partager na ye jour nanga pona longola colère o na zwaki libanda. C'est très important. Mais ezana mibali misusu pe ba perdaka patience na bango. A komiti na niveau ya ko beta mwasi de on est tout à l'heure la sœur qui venait décéder par la violence venant de son conjoint. Mibali misusu en fait ba perda patience. A komiti na niveau ya ko beta mwasi na yema kofi. On dira zo bunda na ringa box nan dekone mobali. Eza mingi pe suite ya insolence ya basi. Basi belé baza mwasi msusu basi belé te même. Mwasi msusu mo naza très impoli, mal éduqué, très insolente. Ayebi ko répondre, ayebi komi kitisate devant mobali na si un problème et mobali se moté mais souki. Et la dernière chose à faire, ils allaient à Kara, Kobeta moi si. Kobeta basse belé, c'est dû à leur insolence, à leur impolitesse également. Voilà une balle balobi. Par là, moi je peux dire Marlène, et bon au basio bazaka calme, si qu'on va beta avant point. Parce qu'il y a des femmes où ils allaient, na ba nature na biso. Isaac, vraiment que mobile le botier l'ominacé ou répondre té. Isa na basio Isaac que ayebi que mobile na yaza la Lyon. Tout d'abord na ko yebisa yo affaire ya choix. Tant ozo sala choix une femme un homme na ko yebisa yo Marlène Lyon akoyi ko bala na chien té. Comment dirais-je corbeau nan aigle aigle ko bala na pigeon te aigle azana muto ya vision ya musika tangu tozo kutana ezana likambu ya compatibilité en fait. D'accord Marlène, ezali likambu ya compatibilité tangu bokutani na deux personnes. Qu'est-ce que tu appelles par compatibilité? Compatibilité de comportement, d'éducation, de beauté, de je sais pas moi, de l'argent, compatibilité de quoi? De comportement, la façon d'être, façon de vivre, façon ya kolobe, la façon ya komone la makambo, compatibilité. Nga na olinga pena na vande la mingi likambo ya o itali spiritualité parce que je suis une servante de Dieu. Na lingi na no côté ya bande ko balongo la sentiment ya kolinga mwasi topé mobali parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. D'accord Marlène? Parce que tant yozo ta la physique
oye bomba mina kati ya spiritualité oye bangote. Déjà, soko kutani na mais bazala toujours attiré par le physique. Oui, le spiritualité ne va pas t'attirer. La première de choses qui attire un homme chez une femme, ou bien la première de choses, je dis, mais la première de choses qui attire un homme chez une femme, ou bien la première de choses qui attire une femme chez un homme, c'est d'abord le physique. Et le reste, ça vient après. Le reste, ça vient après. Bah moni sœur Annabelle, sœur au moins si kitoko tika na approcher. Et tant muta ko approcher par rapport à kitoko na yo, nde peut-être akoki koyeba maramususu ya na sima. Tu sais qu'on grandit ça à l'église, très souvent les hommes de Dieu, babane ko lobana biso so okuta ina mutu pour ça ane relation, il faut oser attendre ya ko observer, il faut aussi ko bonde la tout d'abord pour la relation wana. Oyeba si il y a la volonté de Dieu ou pas. C'est très important. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, de femmes ou de jeunes filles, bazo salango, qui na moni muto oyo oui na sepeli na ye, il est beau, elle est belle. Maintenant na tike on a stand-by. Moi je vais tout d'abord chercher la face de Dieu pour demander si c'est la volonté de Dieu. La face de Dieu en baluka. La face de Dieu, c'est-à-dire pour prier le Seigneur, parce que dans le livre de Jérémie 33, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, invoque, moi je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées, ce que tu ne connaissais pas. Donc, est-ce possible, na moto yokutani na ye nanzela, ou ngo sala na ye marche ensemble, et le Seigneur a révélé qui il est. Mais tout le monde appelle divorce, et ponarate, il y a aussi même des hommes de Dieu, les servants et les servantes de Dieu, des pasteurs qui divorcent également. Oui. Que pasteur wana avabala atuna ki volonté nzambete mende ni basuki na divorce na koloba boy en tout cas zeloko ngai na betela kango sete na ngamo koso na fandi na tala kango to ya divorce lelo na ba homme ou ba servant de Dieu ezali ko mata ebele. Pourquoi? Parce que déjà un homme de Dieu, la plupart des hommes de Dieu, ça la mingi choix l'apparence en fait. La première des choses qui attire aux hommes de Dieu, l'apparence. À otala moi si à l'oba français très bien, à l'atara bien, à nambongo naye, à part la langue très bien. En tout cas moi je suis soutenir œuvre de Dieu, à sa partenaire monene na kate église. C'est ça ba choix tout. Ba sala nzemba comme ko sala lelo. Moi je suis na partenaire monene na kate église. En tout cas, soutenir basala nza a soutenir ka œuvre ya musala nzambe et musala nzambe oyo sala choix par rapport à ça. Et puis musala nzambe azo sala choix ya moi si par rapport à sa famille, aza mwana ya abimi na famille ya. Mais musala nzambe azo tala te ministère oyo ya zo mema. Et sengeli nani oyo akozala pembeni ne po simbisa ye kilo wana. Parce que soki okutani na mwasi ya mabe ekozala pasi pour avancer na ministère. Lelo to monde basala nzambe oyo bazobala basi na beauté parce que azana na taille ya bien alobara bien azana alingara mwasi apembe soit alingara mwasi mwindi lokola Marlène lokola ngai asali choix wana. Mais et après la volonté de Dieu est où? Est-ce que eza mwasi oyo nzambe atieli na marche na yo na ministère na yo botambola na ye ensemble? Point d'interrogation. Nzambe akoki kotiela un homme de Dieu, moi si moko azana na famille pauvre, azana na griffité ayebe le côté. Mais le Saint-Esprit qui donne l'intelligence et la sagesse, ayebi pourquoi zo pousser lo moi si wana. Ceux qui yoza très intelligent, nzamba za capable ya kokomisa moi si wana mayele pour azala aide na yo ya malamu ou ya ko orienter yo na ministère na yo. Mais les hommes de Dieu aujourd'hui, balingi ko sala choix parce que balakisi ye oyo mwana maman intel. Oya bimi na famille intel, oya pesa ka intel a sala ka place boy, azana ndako ana mutuka. Alors tant que yozolanda ba bien matériel au côté na kati, nzoko zalaki piégé parce que au jour d'aujourd'hui, bateau ba s'intégrer na kati ya ba église lelo. C'est ça, ce sont des femmes qui sont dangereuses. Eza bateau bazoya toujours na biti ya ko isa basala nzambe. Aye na yo wana tazana na biti ozala mama pasteur wa ko accompagner ministère na yote. Ya ye na biti kaka ko isa yo abenda étoile o eza kat na yo abenda grâce o nzamba déposer kat na yo. Maintenant ce que yo comme ko tala o penza so na présenter na miso bantu tuka to bamona na mobali.
en tout cas au pina son a betine arche bato ba osepela nanga mais oyebite lo oni moi ça na bombi na senaye peut-être mission na ye aye capable détruire yo au jour d'aujourd'hui combien il y a d'églises où Esaïa Kobeba combien basala nzambe lelo ba se retrouver par terre parce que basala ki ba mauvais choix yango nazo beta c'était la volonté de Dieu est très important parce que pourquoi non la volonté de Dieu quand tu fais relation là où il y a la volonté de Dieu la Bible nous dit c'est que Dieu a réuni personne ne peut le séparer parce qu'il y a la volonté de Dieu à tout moment beaucoup t'en a pas problème intervention en Zambie koya à tout moment entre l'un ou l'autre bolingo comme aussi la namutema moko soka bondeli nzamba kozala capable ya kogumote amour na motema ya mutu moko oyo komi kosila parce que yende mutasangisa kibino la plupart ya bato tozoka bwana mingi pesa ba volonté ya ba parents parents mona ki amina ye azana mwana moko ya kitoko lokwa ye pesa kana mwana na mobali tika tokutanisa ba basani babalana est-ce que za volonté ya bana wana mibale bo pousser bango pe na makasi oui babalani et après tant ba on vivre na katanda kwana yo zalate bango mutu ba ko vivre mariage na bango après lobiso boyo ke comme na ba désert ba beti ba bominete ba bomisère na biso apo bo loba nini ah si je savais au jour d'aujourd'hui ba para ba perdre bana na bango ndenge ndeko na so te kokufa à cause ya si je savais peut-être aux appels de konabiso moi si abana ko ke komona ba parents na ye azoyebisa bango vie oyo ya banaki ko vivre na mobali na ye ke abeta kanga asala kanga boy toyokaki ndeko na biso Karen la barona lekaki alobi nini à tout moment banaki ko ke koyebisa mama na bango souffrance oyo banaki ko yena kata libala mama banaki ko zongse na Bible nous on est des chrétiens tu ne peux pas faire ceci tu ne peux pas faire cela ozomona mais yim tabanaki ko vivre douleur yim tabanaki ko vivre makama mabe ozaki na kata mariage alors il y a beaucoup de femmes oyo ba fanda ndeko na mabe pour famille ba yebisa ye awozane sikati awo koki ko zonga te parce que mbeto no si to pesa baleki avandi à supporter jusqu'à la mort akufi mobali wana lobi loba ko lukana mobali mususu alors batu oyo nzamba sangisi te nde basuka na opanzana bato balingani na ba effort na bango moko que parce que lui il est beau elle est belle basuka toujours na kokabwana alors bato nzamba sangisi non enani Marlène intervention divine yaka toujours tango ba mbonge mi pepe betaka intervention divine yaka toujours la main de l'Éternel sera toujours sur vous alors oya kolinga mata akomati na niveau que a éliminer muninga l'esprit de Dieu sera là soki boza batoyo bobonde la nzambe pe boluka nzambe pona ko intervenir ko mettre bino toujours en paix c'est très important yango na lobi il faut tout d'abord faire la volonté de Dieu c'est très important donc tout et pour tout mettez tout d'abord Dieu dans la première position c'est très important. Mettez tout d'abord Dieu dans la première position, ça c'est très important, c'est très capital, Madame Annabelle Cœur en Or. Nous allons parler d'un dernier chapitre pour clore cette émission. Ikambouya divorce. Est-ce que moi si... Bon, c'est vrai que je ne suis pas ici pour incriminer les hommes. Hein. Les hommes, vous allez m'excuser. Parce que tout à l'heure, Yoloba qui est... Toi, à divorce, c'est comme élevé à cause de Banami Bali. Moi, je n'adhère pas à ton idée. Parce que bah, divorce, c'est belé, ça, maka faute, il y a moi si. Moi, c'est infidélité. Moi, c'est insolente. Moi, c'est peut-être à coûter un mobile nabana. Moi, ça, sont maltraité bana mobali. Moi, si mon sous peut-être, je sais pas moi, salité, nandaku. Voilà, Aebi komi kitisate pas mobali, dit comme insolence, impolitesse, j'y l'avais évoqué tout à l'heure. Mais la question que je vais te poser, parce que les lots vraiment, basinde baza un peu, Léon émission les lots, hein, toza un peu ko sala avocat ya basi, peut-être prochainement toza un peu avocat ya mibali. Parce que mibali est belé, pe ba connaître ba divorce est belé parce que abalara moi si à ma bé. Abalara moi si oh fallait pas bala. Abalara moi si moko aye na vie na e alukele ba problème moko laisse tomber. Tomber tango peut-être dans une prochaine émission. Mais les lois n'engena bana tunayo. Est-ce que nde wala bara liba les ara pour les mères et pour les pires? Moi si oh azandara libala
mobala zo nyokola e. La femme, elle aime son homme, elle adore son homme. Baboti bana. Mais mobali comportement mabé. Mobali peut-être il est violent. Il est très violent. Mais mobali mususu aza mobulu pe ya basi ebele. Mobali wana alinga ba makangwa tala te na ba petit à quartier na ba cousine mwasi na e abima na bango. Mobali mususu mwasa lingie makasi. Mais mobali tanga moni abali mwasi zaki un peu jeune, elle était un peu belle. Pour biso basi biso batuka nzamba sale eza mwasi eza mobali. Tango zo kola surtout biso basi tango zo bota, moi beauté pezo kita ezo kende pa bana. Mibali msu tanga balaki mwasi la femme était belle, elle était jeune, azaki na libumute, azaki poitrine telema. Les lois botissier bana 5, 6, 7. Moi, si nzoto et changer moi moukier, c'est normal parce que comme maman bana boti, mobala komi ko désirer l'issou moi si angote, a komi ko mona moi sango l'issou kito côté, a komi ko ka soni pona obimana e. Et moi si yé mon pe azo remarqué que mobali na ye alingié l'issou souté parce que soi-disant moi ça coli, nzoto s'est déformé. Mais basi ya bongo on a aussi énuméré tout à l'heure. Basi ya bongo est-ce que mobali pour mobala bala qui est malgré ba souffrance mobala zo moni sae na ndako libala a continuer ko fanda kana libala pour le meilleur et pour le pire. Yango pe tozo mona ezo suka na ba meurtre ya boue ndeko moi so akufita msu afanda pe na ndaka libala pour le meilleur et pour le pire. Azo mona mabe ya mobali violence ko beta et ton me dit pourquoi mais afandika na libala ngo pour le meilleur et pour le pire. Mais le mobala bomie na misu ya mwana. Est-ce que moi si sora Monique libala ezo simbate elle peut divorcer? Merci beaucoup Marlène pour la question. Il y a mon alingi na beta sete na mwasi moko azolandanga. La vie de prière est très importante. La vie de prière est très importante quand tu es rentré dans un mariage. Vraiment, c'est pas important d'être une mère, mais tu marches dans la distraction. Parce qu'une mère, au commun a double, comment dirais-je, double posture, il y a pour protéger na bana, na libala, na mobile na yo. Au commun a double vie, en fait. Double vie. Okay. Alors, ce que zaki na vie, moko ya baba, ba vie, moko ya likolo, ya ba camarade, ya ba musique, ya ba nini. Tango bandi déjà ko bota, bana, il faut bana ko réduire aussi, nakolo banini, ba vie musus oyo, ozalaki na mutango ozalaki yo moko. Yango moninga na betara sete kolobake, mwasi ya libala, mwasi oyo aza maman, azaka mabolongo eyinda. Parce que tango makambo ezo yindela yo, muto akoki ko intervenir. Likola makambo nyonso ezo komela ezaka nzambe. Maman Zela, s'il te plaît, ngai, je suis chrétienne, mais je suis pas pratiquante comme toi. Pour ozo ke na biso mingi na bonzambe, mais nga na olinga toke na réalité, si tu veux le permettre. Pour ce toke na parce que bonzambe est vraiment réalité te. Moi je veux que nous parlions, pardon, des réalités dans la vie d'un couple. Au lieu toke na ona ki bonzambe. Yo lobi mwasi oyo, mwasa libala oyo obi mwasa libala oyo abuka kama bolongo na sete o asambela kate libala na e ezali nini dans lobi yango esenga ka mwasi oyo azana kati ya mariage ayeba koluka nzambe, donc c'est-à-dire mabolongo na ye yinda. Parce que na moment oyo ba problème ezokomela ye conseil ya bato ekoko ezala insuffisant. Mais yanzambe ezalaka toujours likolo. Merci beaucoup. Yo kanti ndeko mwasi o babomi. Qui sait peut-être abando sambela nzambe koleka ngana yo. Peut-être abando sambela nzambe koleka ngana yo.
peut-être qu'elle s'agénuait tout le jour pour na osenga nzambe abatela mobali nae abatela bana nae. Malgré violence à mobali nae abandeka ko kanga motema afandaka na mobali wana et puis abandeka ko sambela mais le suki mobala bomie eza neloko moko te ko komela mutu soki nzamba permettre moté que soit bien ou mal et ya neloko moko te soki nzambe aboyeki mwana mosana kufa alinga kufa te oyebi combien de personnes ba beta koleka ye me baza en vie parce que nzamba lekaki te tala o aleki nzamba azate o ya leki nzambe azate nzambe muta permettre ya kende peut-être pour pesa mwana mobali wana leçon à vie à protéger milimo misusu na sima ya mwana mwasi wana ba tomber ba victime te par rapport il y a leçon au ba pesa mwana mobali wana derrière la mort ramène toujours la vie. Derrière la mort, ramène toujours la vie. Au moins, kufa ya mwana mwasi oyo. Et puis c'est bon moyina bana basi mususu oyo. Balingaki bazala ba victime ya mwana mobali oyo. Derrière la mort de Jésus-Christ, nde pesa biso bon moyilelo. Derrière la mort de Lazare, nde salaki keto kangola mana 4e génération. Derrière la mort de cette fille, pardon. Oui. S'il te plaît, Zela a rebondi dans un son maloba. Tant que que elo monte comment so nzamba permettre à monter. Ce qui moi si qui toko tozo mona o akufi parce que mobile ne muta bomie, c'est parce que nzamba permetta qui. Nzamba permet. Mais au que nazo mona langa tine émission o te sur le bibo na moni tina to sale émission o te. Parce que tu te contredis toi-même. Au début de cette émission, tu as dit, Basse belé sur mobile azolingae, asenga katoko sa non test à sida. Au sengi mobile bossa test à sida, mais au bossani koluka oye bata casier judiciaire à mobile yango azalara violent ou pas. Mais yomo susu ozoloba ah que ça dit moi s'il faut oye bananu comportement mobile, il faut ba casier judiciaire à mobile, il faut ba mobile yango sera azara violent ou pas. Après yomo susu lobi que moi sera kufa qui parce que nzamba permetta qui donc ça veut dire moi si nyonso même ata sora bi que mobile wana za violent alingana ye ka rapport a kufa te pour nzamba permettre te. Non. C'est ce que tu veux dire. Okokuta na mutama be na vie. Okokuta na mwasi ya mabe, okokuta na mobile ya mabe. Mais tant que ozana nzambe, nzamba ko bana toujours ko épargner devant makamwa mabe. Donc maman fi azaki na nzambe te d'après toi. Na ebité soko comprendre ndenge nga na olobela. Tenga na poser ka mituna. Oui, ba question na yo. Ya mo pena na répondre maman fi azaki na nzambe te d'après toi. Na ebisa ko tout à l'heure to ko juger moto akufite. Marche na ye nzambe mutayebi. Pourquoi le Seigneur a permis? Ngana oyebi soka eloko moko. Eza ne loko moko te ekoki ko koma sans que nzamba permettre. Nzambe muta permettre ya kufa malgré lolengo akufeli. Nzambe muta permettre. Loko la nzambe muta permettre ya kufa. Donc olingi oyebisa biso que basi ba continuer na bango ko linga mibali oyo bazara violent mibali oyo ba betara bango ba nzete makofi na bandaku ba continuer na bango ko linga o peut-être ba okufa te po nzamba o permettre te parce que o akufa po nzamba permettre qui non ce n'est pas ça balobara aide-toi le ciel t'aidera non exacte que le roi nazana bonzambe nanga na kende place champ de tir eza bazo beta masasi nzamba o protéger nga non soro ke na champ de tir ba beto masasi o kufa aide-toi le ciel t'aidera. Je sais pas, peut-être un dernier message pour finir, Madame Annabelle. Pour la moitié débat, parce que comme Lengi, mais là nous courons derrière le temps. Peut-être nous allons continuer ces débats une prochaine fois, qui est vraiment une émission très, très instructive et très éducative. Encore une fois, toutes nos condoléances à la famille de cette belle dame qui vient de s'éteindre. Moi, c'est qui t'a robot, vraiment, à Koufi, mon bal a bomier. En tout cas, parole nanga ya Souka Marlène, c'est que nako koloba pour nako faire comprendre bateau balandi biso parce que bateau balandi biso très très bien. Nazoloba volonté en Nzambe, pourquoi? Parce que le maître de souffle de vie, c'est Dieu. Personne azalaka maître ya souffle ya vie na. D'accord? C'est pour ça na ebisio, il y a la volonté de Dieu. Volonté de Dieu.
et y est place wana peut-être ezalaki par rapport que y a distraction, soit il y a légèreté moko o écoute ki ndeko na biso mwasi nde ramener ye bisika o ya komi tango mususu pe nzamba bandaki ko prévenir ye ke quitter de là quitter ou soit tika nzela wana peut-être ya bandaki ko mona soki na siki famille bako sekanga soki na tiki batamokili bakoloba soki na tiki voilà soki na tiki bakolobesi na boti na ye mwana tango zotala batu bakoloba il est où la volonté de Dieu ngana ovandaka na volonté nzambe parce que là où il y a le danger nzamba yaka toujours ko intervenir pona ko bimisa bana na ye na kati ya danger wana Marlène eza na bato bavana na kati ya mabala oyo aliaka bien balatisaka ye bijou bien amelaka bien alalaka bisika bien mais alala alamuka parce qu'azalaki na marche na l'écoute du Seigneur nzamba bimisa na kati ya libala na pe abima abima ça sauf peut-être mobala koma qui peut déjà na ko préparer spirituellement ou soit na esprit né déjà que moi no ka ndé na okende ne bona ko beteti na obomaye tango déjà nzamba comme parce que balobi c'est lui qui sonde le cœur et le rein, c'est Dieu. Nzamba bandaki ko sonde déjà ba penser ya mwana mobale wana. Peut-être ayaki da ko signaler ndeko na biso ke bima aliya komi ko tala bato ba koloba, église nange koloba, na balaki kuna na lataki voile basala ki feta munene. Tangu yozo tala bato tali nzambe te, c'est là où nous courons derrière le danger. Voilà. Donc c'est ça que nga vraiment na bandeko o ba olandanga na oyebisa bango avant tout fais la volonté de Dieu. Avant tout. Même yo oyo so bimi na kati ya mariage, ko bala te po prouver partenaire na yo. Ezala mobile, ezala mwasi. Ko kende ko courir te derrière une femme po prouver mwasi na yo oyo ute ko kabwana genre lokola yazala ki mwindu, fona lingele mwasi moko ya pembe pona prouver ye. Oyebite état d'esprit ya muto yo zo ke kokuta na ye. Pareil que mwasi. Obimi na kati ya mariage ko kimana no mbangu te o s'engager na mutu moko po o prouver papa bana na yo mutu asalaka erreur une fois na vie Marlène soki mutu akomi na erreur 2-3 fois c'est que wana za su mutu te mutu déjà sali erreur obimi déjà na kati ya mariage parce que tant to bala naka te na idée que lobi libala ekufa mutu nyonso abalaka na espoir que na obota bana na okoma mobange na omona bakoko ya bakoko bana nanga mais tango yo kokutana na kati ya situation ya séparation to pe ya divorce alors maman ko ça la choix li sous-souté selon ta volonté maintenant restez calme demandez maintenant l'orientation divine et que le Saint-Esprit te conduit. Ça là maintenant la volonté de Dieu, même si ça va tarder, zela est à la volonté Nzambe pour offendre n'ambalamo parce que la Bible nous dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celui de la première. Pourquoi Nzamba lobela ki gloire ya deuxième maison? Parce que mutakoki ko ça la erreur à côté na première maison. Oye bongeli ete, oye simbite, oye makambo bebeliye, oye mutu azangi kimia bisika zalaki wana. Nzamba koki ko bimisa ye pour avant d'essayer ce qu'on a deuxième gloire ou ya koyeba ko tirer leçon que ba erreur ou na sala ki na place ya liboso non sala on na place ya mibalete place on a trébichaki awa na osala effort na telema soki kuna na zalaki naïve awa na kozala mayele awa na kozala bo eza eloko yaka ko pesa mutu leçon il faut mutu oya bimi na kata situation wana attirer toujours leçon okoki jamais ko bima na kati ya mariage ozongeli même bêtise obani ko compter oui na bomi ya liboso na bomi ya mibale na bomi ya misato non wane komi eloko mususu wane komi eloko mususu. C'est par ce mot que nous allons mettre fin à cette émission. Merci beaucoup madame Annabelle Cœur en or, en tout cas na participation dans une émission Oyo, vous avez trop spirituel. C'est vrai peut-être que bana nzambe bazaki édifié, mais quand on linga prochainement to palper vraiment peu la réalité hein, parce que la spiritualité et la réalité c'est un peu pour nanga biloko mibale différent, mais ekoki ko tambola penzela moko voilà. Donc, tu tambola pena spiritualité na la vie réelle, tu tambola penzela moko et tu trouver une très bonne solution. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
J'espère que c'est pas la dernière fois. Et je rappelle déjà que Kalaming tu vas animer une émission. Il y a Bassal Nanzambe sur ce beau studio, sur la Vérité Studio, avec Migeni et ma papa Ngeli. En tout cas, un grand merci. Célio, qui nous a aidés du côté de la régie. Célio, je te dis un grand merci déjà pour ta participation. Osant un dernier message, ton succès émission. Message nangai ya suka ezali Maman Marlène Abina simbi mingi spiritualité. En tout cas, nga na lingi na encourager na bandeko oyo baza na ba mariage na bango baza ko s'attendre na ba partenaire na bango. C'est le Doudouma c'est le Doudouma. C'est le Toutouma. C'est le Toutouma me fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Na wi ke mingi za ya roloba. Kozonga les sous-sujets te pas. Vas-y, peut-être un dernier message. Pour moi, Toucho lobela ba couple, il faut toi encourager parce que eza te batonyo so baza na kata ba mariage baza mabe. Ou soit bazo vivre toujours tragédie ou une de konabiso a uti ko vivre. Moi, je vais vraiment encourager na bandeko baza na kati ya ba couple na bango oyo bazo tambola bien. Basimba yango malamu pi basimba yesu ba avancer bisika ya kobongisa soki ezali babongisa place ya koyokana ezali bayokana soki pe babandi koyokana te à travers le message qui vient de se passer babongisa. Merci beaucoup. C'est fini, pas un autre message à passer. Non, naoki baebsaki biso poza oza maquillé ça toko passer aux annonçants de coiffure, aux coiffeuses, maquilleuses, on se déplace à paix à domicile, au maquillage à marié, na maquillaka, na coiffaka ba marié, salon nanga isa na Noisy-le-Grand, Mondeste, Kiara Nord surtout, na ba plateforme nanga pe izali naza na Instagram, naza na TikTok, naza na Facebook, donc bandeko déjà bayebi. Balanda ngai voilà eza musala nanga en dehors ya musala nzambe oyo vraiment na salaka de tout cœur en fait. Ouais que ba sœur à Christ akalato eba ba on a ba make-up te bino ba sœur a lelo boma ko patika make-up na elongi na bicho na niveau mo mambo na tanga ba couple buloba est-ce que sœur wana couple buloba na abanda cha make-up yelo penda ba sœur en Christ au monde penda pati ki make-up ne longi donc ezo banate wa pi sœur en Christ wa pi aza sœur te bolo ba ke propriété za pona bana na nzambe bon propriété yelo différence za na penza te même na habillement so tali mo na nzambe to moi mo pagano même na habillement c'est et comment on pareil na accoutrement et comment on pareil. Voilà, et ça peut sujet au belango prochainement. Il n'y a pas de souci. Prochainement. Na bois qu'il y a d'accord, mais non, c'est très important. C'est le cœur. D'accord. Le belango prochainement, il n'y a pas de problème. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. En tout cas, vous qui nous avez suivis, vous avez prêté votre attention à cette émission. Moi, je vous dis merci. J'espère que vous avez été édifiés par les conseils de la servante de Dieu, Annabelle. En tout cas, sur Bosepe, une émission, Oyo, Bobenga Biso, Boebsapso, que Bosepe, une émission, Oyo, et ça, la Biso bien mingi, parce que nous sommes en train de préparer pour vous une émission spéciale dans laquelle nous allons devoir analyser sur les vies de couple, sur les vies amoureuses, voilà, les vies de couple, les vies amoureuses, parce que c'est la vie de tous les jours, vous le savez, la vie de couple, la vie amoureuse, la vie amicale, comment vivre avec ses amis, comment il faut choisir les amis avec qui vivre, parce que les autres baninge belé ba comment poignarder les amis dans le dos, baninga oliaka na bango menaka na bango, mais au cas où on peut bâtir le poison pour Koufi. Et auto elande ko moi soit Koufi, elle a été tuée par son mari. Mais tu peux mingi ba Koufa na ba poison, banani bâtir ba poison, baninga ya lisano, baninga ya misala,
tina ba église pe comment hein vraiment moi na pe moninga pe église pe accepter pour pasteur azo matso ba grâce ba chile au poison. Il y aura une série d'émissions to ban un peu pour essayer un peu d'analyser sur plusieurs sujets en fait. Et j'espère que ça sera pour votre plaisir. Et si vous êtes pasteur, vous êtes servant de Dieu également, vous êtes analyste, vous voyez le monde d'une autre façon, vous voulez participer à cette émission également pour donner votre point de vue sur un sujet de la vie actuelle, n'hésitez pas de nous appeler. Appelez-nous, écrivez-nous. Nous nous ferons l'immense plaisir de discuter d'abord avec vous. Et si vous arrivez à nous convaincre, nous allons vous inviter sur ce plateau, vous allez vous asseoir sur ce beau fauteuil et vous serez parmi nos invités dans cette émission. En tout cas, moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très très prochainement dans un nouveau numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci, au revoir. WS Prod présente une légende de la musique Congo afro, le seul et unique, Félix Ouazekwa. Après avoir enchaîné les succès mondiaux, l'artiste revient délivrer un spectacle exceptionnel dont lui seul et son orchestre Cultura PIV ont le secret. Des classiques comme la danse Fimbu, revenu plus récemment avec son tout nouveau titre Ça c'est quoi ça? L'artiste nous promet un spectacle d'anthologie unissant toutes les générations. La billetterie est déjà ouverte. Rendez-vous le 14 décembre. Je vous invite le 14 décembre à Adidas Arena. On va faire la fête ensemble. Il y aura beaucoup de surprises.